omoni papa Wemba azaki papa na biso donc nazaka so nazo relater histoire donc ezaka pasi tofandi na vie pe calme azomela te na ye calme ka ndenge ezalaka bravo le babengi vive la muzika vie chef bravo nzambe ka moto akokisa ye mokolo yango ezala ndenge wana mpo suwe na ye mpe ezalaki ke akokendaka jour na podium oyebi ka makambo ngai na bakocomprendre yango te nayoki lokwa vertige esalinga na podium papa na biso akwei ti napusana nayebisa bana mai botikala ya mosu bopusana napekisa bana mai batika kolela mpo tozalaki sur ke akweya kolamuka na ye toyebaki ke eloko mabe ezala te bon ti suka nzambe adecidaki autrement tozalaki na biso mpe sur ke avia kolamuka mpo nga na obetela bana ma lisolo nga na bivia kolamuka omona succès ya danger mpo ye aza grand prêtre mais ye osala ke tokiti na biso mpe todesine na biso mpe na bana mai todesine malgré biso mais todesine tozoyoka mpe na yebika ndenge ezalaka ti tosongi na hotel grand prêtre kolo idéologie kolo histoire kolo mouvement papa na bana donc ye wana kwei donc biso tokende wapi tosangani toke na hotel place tozalaki tofandi kimbundi abetaki deja yo ebika vie donc ezalaki mpena vie mpena azalaki très bien biso tobanda omona vie très bien en forme donc signe moko mabe elakisaki te donc vie azalaki mpena très bien quoi neti banga boye nakota viva jeune donc wana aza papa na nga age oyo nga nafanda na ye na age oyo nafandaka na papa biologique na nga tikaka nga nazala mwana moke mais na papa Wemba nafandaki na ye age mo ebele donc nga mpo na nga ezalaki papa na nga mpo tobanda kovivre ne mpe na ndenge papa na mwana mpo conseil nyonso sala boye abanda koconseille biso donc biso ezalaki bana na musique congolaise na esalama te mpo bato so bayebi visionnaire patron ya orchestre soki akufi bato bamonaka kaka orchestre efo ekufa amfumu lengi betu tuyangaleri kerika ko community selomba batuge ni fumu ino kerika uje papa uki sarisa bana bayalwa mumudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala boyigoyina ungeriki makanda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala Makengumba. Bonjour fidèles internautes de Metro Makengo, tapis rouge partout. Bozali Kota Labiso dans le monde entier. Merci beaucoup Nanenge. Bozali toujours pour continuer à renouveler confiance Nabino la chaîne Nabiso parce que Christian Vango, votre humble serviteur, ça sera toujours là pour nous Nabino d'actualité, tout ça sera toujours à jour pour nous informer Bino. Yangwana le lot vraiment donc biso na bino bobi que le monde entier chaque le 24 il y a banenyo so donc le monde entier to célébrer bongo anniversaire ya liwa ya papa Wemba le musée Nkuru ya Kao Atika biso déjà année déjà est totalisé bongo déjà 6 ans depuis papa Wemba Atika biso sur ce yango lelo Christian Vangu le toyaki bongo tokutana na ba artiste ya viva la
musique. Précisément, le long de émission, le lot de bongo natif Tosha, les basistes des basistes Tozalapé, bongo na Wadir Mfumu chanteur, ou s'appelle Sarabino Nenge, Aembaka, vraiment Kitoko. Avant tout, Yambela Bino va inviter Nabino rapidement. Je dis un grand merci à mon boss, papa Simo Kabaka, donc depuis la Suisse, et à sa charmante épouse, maman Christelle Mbumba. Et merci aussi à maman Patience Kabisa Kazadi depuis la France. Moi, ça Pembe, te rappeler que nos mères auto payé bon Peugeot, il y a 0 kilométrage. Merci beaucoup à mon grand frère aîné, Yak Laver Vangou. Un grand merci à mon vieux parent, donc Scotty Netani, papa héros. Au fond, déjà, tout le monde a invité donc Tosha Foulakan dans les grands basistes, de tous les basistes, donc à qui j'ai dit bonjour, Chief. Ouais, bonjour Christian Vango. Ndeni. Oui, ça va, donc pour le respect, et pour le respect, vraiment bien, donc santé pena qui par rapport il y a 6e année depuis Papa Wemba. Premièrement, préparatif, il y a Liwa mort Papa Wemba pour que rendre visite na Tom na pour Pangousa quand pour Musala et les canons. Ouais, ils sont très bien. Et ça la mukolo pensa et ça la sengo pensa teme et ça mukolo oyoyo lokolo et ça la na podium yango to célébrer yango peka na podium lokolo et ça la ki ya loyembo yango pe to célébrer yango kana loyembo donc les 24 na Tongo to kende cimetière na nécropole. Donc il y a des gerbe de fleurs na papa na biso l'enkourou yaka. Et puis na 20h to beta na podium il y a sur na couloir mais sur Osoué. Et puis donc 1 heure du temps et puis to ya beta na couloir mususu eza liboso ya Molokai na couloir peka na kanda na dans le couloir Papa Wemba, il y a une société brassicole Monsusu, il y a Obeta Pewana, donc le 24 kaka Oyo. Donc Obeta, en tout cas, il y a pour na combo ya bien na biso ezala toujours quoi. Eza pour ezala pena jour pena ezala sengo mingi te mais yo. Alors, émission déjà, vous allez diffuser le 24, donc pendant que vous avez la bisolo, déjà tout ça, le 24, on peut s'abstenir au programme non, parce que l'émission vous a diffusé le 24. Donc, peut s'abstenir au programme, les lots déjà, vous avez la bisolo, au programme, nous avons un cimetière, et après cimetière, vous avez la RN, vous avez la place telle, la RN, vous avez la place telle. Bon, au moment où sauf imprévu, mais Tongo, à partir à 7h, Torolongwa Toké, cimetière et nécropole. Après cimetière à nécropole, Tozongi na Molokai, place Histoire et Banda. Na Molokai, place Torozalaba musicien. Tozeli ti 20h. Na 20h, donc à partir de 18h, Toké ça là déjà soundcheck. Ça balance na biso et instrument. À partir de 20h, Tobandio Beta. Sur Osoué, Tobandio Beta na Osouana, Tobeta pendant 1 heure du temps. Après, Toye Siko Beta na 21h. À 21h, Toye Robeta na podium Oerosala sur Kanda Kanda na couloir Papa Wemba, ex couloir Madiakoko. Donc na coin wana, Toye Robeta wana, et ça de 21h. Na petit matin. Ah oui. Alors merci beaucoup Chief Tosha. Donc mais quand on conseille le résumé, il y a ces jours on a vu à Abidjan en 2016 parce que vous avez parmi bateau puis bazala na délégation Papa Wemba Amara en Côte d'Ivoire. Bete la biso nous ambiance on les alara non ngeni tombe zora vol na bino na Kinshasa pour atterrir na Abidjan et puis jour où na hôtel avant concert, pendant concert, na après concert. Ah, ils n'auront pas si trop. Mais
ambiance ezali très bien. Ambiance là où tu suis vol awa à l'aéroport, ok, très bien. C'est la mon papa ou soit c'est là mon papa. Tu es toujours na first class. À Benginga, tu solo linon. Au sala programme au tia ba chanteur ba au sala na couloir oyo. Il y a hôtel na hôtel ba chambre na bango ça na couloir ba danser c'est ça na couloir oyo ça la place tel. OK. Yemoko expliquer nga ndenge ni to kozala emplacement na biso na ba chambre hôtel et puis ndeka esalaka tokomi mpe concert à liboso tobeti même jour tokomaki tobeti concert ezalaka jeudi tobeti concert VIP tokomaki ba midi 13h donc début à après-midi donc je crois midi 13h tokomi tofandi bayambi biso en tout cas accueil pena ezalaki très bien sima toke na hôtel après hôtel tobimi biso ezwi biso toke na restaurant toke lia et puis toke balance po tobeta na soir wana toke mpe tosali balance jeudi tosali mpe balance tobeti concert na biso na soir tozongi vendredi ezalaki jour ya repos jour ya repos grand prêtre epai kotala biso na hôtel aotumbolanga kotala bi chief mpo ya babengaka tro mbuta mbuta nde nini ofandi omela rien ngalabi papa na fani nanga kaka bopesa na mbuta mwa lare moko wana azala nango baye mwa eloko yoyebi kaka ndenge ezalaka merci papa bapesi nga mpe babière naomela nanga bière nanga tosolola na ndenge tofandaki abi non lobi faut tochanger programme ya répertoire omoi loka tobeta acoustique lobi lokola eza en plein air il faut tobeta répertoire moko ezala mpena chaud et puis concert wana so tosilisi il faut tokende na basac na biso mbala moko bagage na biso mpo so tosilisi concert wana tokokende na ville mosusu donc programme ezalaki ndenge wana vendredi wana ezalaki bien yoyebi kaka vie ndenge azalaki tozoseka mpe abadosala trop blague na ngai na ndenge papa na mwana omona soki amoni mutu moko aleka na wana mutu ana lokola mbuta okanga toseka na vie ezalaki mpena très bien samedi nango tolamuki na ntongo toke ndenge ezala todejeuner na hôtel et puis toke restaurant na baprès-midi et puis toke balance les jours J à concert les jours J à concert toke balance na l'air tokomi na place à balance tomoni via tindi babenganga tosololi nga na sinon papa yo kokena yo kopema biso tosala na biso balance na olinga tolandela micro na bon lokola chef d'orchestre 20 ans d'orchestre pour l'air azalaki wana 20e année nanga na 2016 wana ezalaki 20e année nanga na viva ezalaki donc nayebaki déjà son ya vie ndenge nini esalaka ndenge nini toye tokomi tosali balance na biso bien nayebisi vie non yo koke mpe mano biso osala na biso balance eza nango mpe bien tosali balance tobalance mpe micro na ye très bien tozongi na biso ka ndenge ezalaka topema vie aye kobenganga 2h du matin donc samedi wana donc on a bengo 2h du matin donc tokende dimanche dimanche allo mbuta nde nini bien papa nga azalaki kolala déjà il fallait s'apprêter oyebisa bana mai ke bakita na biloko tout po biso eya ozwa bino kala mingi te po bokende na nini nga mpe na koti na lave nabongami nabengi bana mai tout bana mai mpe babongami tokiti na biloko na biso bis mpe ezwi biso toke place ya concert na Anumabo topemi na loge na biso ka ndenge ezalaka mwa pomme
moi bok, moi secret, quand ndenge ça la ambiance bien. La musique est bête, biso ambiance na biso po yo bikara. Donc la musique nous bando bête bino bozo la bête tourne bino parce que ça festival. Ouais, biso sikoto bête bato suka. OK. Obike na moni via koti. Aketi na loge na ye. Biso fandi na moni Cornelie Malongi. Aye obenganga. Manager na so Cornelie Malongi aye obenganga. Aye bisinga ke non tosha papa zo benga yo na posa na kepe kuna na moni vie afandi. Alongoli la régie que to matsama voix et ça bien. Ouais. Alongoli po yomo ebika ke salaka ton azarasson nazo relater histoire donc ezaka pasi po pasi namona na pasi ya ndenge wana te na ti tofandi na vie tobandi osola na vie non faut tosala programme baninga babino nabenga bana mai mosusu po ndenge esalaka po 2h du matin wana. Ouais, voilà, tu commis déjà 3 heures, 3 heures, tu as 4 heures. Ok. Donc, on a déjà ça vers 4 heures. Ok. Vers 4 heures. Bana mai baye, non, dès que ça la équipe, tu banda boye, tu kende boye, tu suki sa boye, tu sala boye. Programme. Tu fandi na vie, calme, vie pe calme, azo me la tenaye, calme. Ndenge sala. Bravo. Là ba bengi vive la musique. J'ai chef. Bravo. Jabeta. Na boko ndenge na tokepe na podium tomati présenter PV via amati na podium. Via amati na podium to bandio beta. To bandi na nani témoin. To kena ngwa enchaînement na ndenge salaka. Si ba analengo enchaînement si toyeko beta eske na eske nde place oyo ezala bien te par rapport ya vieux ezala bien te par rapport ya vieux via kwei na seben ya eske donc ezala ma trop quoi. Alors, Mbouta Tosha, avant de développer sur le salon bien, to katano place autobi est-ce qu'on a to me kana kosonga na les journées on a donc samedi on a ndenge ezalaki. Est-ce que papa mba a l'accent ba symptôme ya mutu moko za faiblesse ou azalaki ne pena bien et leur monter quoi ko sala comme inquiétude? Non, ezalaki te grand prêtre. Qui mbundi abetaki déjà yo ebika vie. Donc ezaki pena vie pena ezaki très bien biso to bana omona vie très bien en forme. Donc signe moko mabe la kisaki te. Donc vie ezaki pena très bien quoi. Donc yo mo ebika makambo ndenge ezalaka nzambe ka mutakokisa mokolo yango ezala ndenge wana po suwe na ye pe ezalaki ke akokendaka un jour na podium. Ngana mona ngo za makambo nzambe pour signer mo biso mona gité. Alors merci beaucoup. Donc journée on a déjà tant le big et azala qui naé bien. Alors tombo comme qui na moment bobé ta chanson est-ce que au soleil qui papa a c'est tendre ka bon ako ya malamoko réaction mais on a podium maisaki non ndeni bon on a yo nire et ça spectacle ou comment? Non, ezaki pas si trop. Omoni papa Wemba azaki papa na biso neti banga boye na kota viva jeune donc wana sa papa nanga âge o nga na fanda na ye na âge na fanda na papa biologique nanga tika nga na za mona muke mineur mais na papa emba na fanda ki na âge mo belé donc nga po nanga ezaki papa nanga po to banako vivre nepe na ndenga papa na mona pour conseil nyonso sala boye banako conseiller biso donc biso zaki bana na société na pene na ye
Donc ça qui passe déjà, ah papa na biso akwei, donc ça qui passe makasi mais bon. Oyebika makambo. Ngai na ba ko comprendre ngote na oki lokwa vertige salinga na podium. OK. Ah papa na biso akwei. Ti na poussa na na bisa bana mai botika le mso bo poussa na pekisa bana mai batiko lela. Pour to zaki sûr que akwei ola mukana to eba ke eloko mabe salate. Ah oui. Ouais, bon, ti souka nzamba décider autrement. Donc ce que ça là que no ba yaki ko longola papa ba kinene directement à l'hôpital non? Ouais ouais. Ce que li solo on a ba dans le bar micro on a ceux qui sont empoisonnés. Est-ce que ko bisa ba fa nyos ba tel so partout dans le monde na teni ko li solo micro. Et ça le wala mutu na bar. Ah. Après c'est exemple la bar na biso akini awa. Trouble so bimi na bar. So telle réaction ya barman. Ayaka ka kozwa milangi. Ouais. Banini Bakiti, biloko wana donc ezeloko mosala mutu technicien akolongola biloko ya misala na podium po peut-être ebukana peut-être moto akozwa ouais donc eza ndenge wana. Donc quand on sali ke bakena papa na hôpital bino babisini so bokendaki directement na hôtel so toke na hôtel. Token hôtel et puis non bana s'il te plaît petit avant bokende est-ce que ba organisateur ya nini comment il fait pas quoi Femiwa est-ce que ba organisateur ba toi temps ya ko solana bino ou soit ezalika kino bokiti ba pesi ka bis maman boke na hôtel tosongi na hôtel grand prêtre kolo idéologie kolo histoire kolo mouvement papa na bana et donc ye wana koi donc biso to kendo to sangani toke na hôtel place to zachi to fandi to zaki na biso pe sûr que a via la muka ponga na obete la bana mali solonga na bivia la muka ngona succès ya danger bon pour ya sa grand prêtre mais e o sala ke to kiti na biso pe to déjeuner na biso pe na bana mai to déjeuner malgré biso mais to déjeuner to so kapena yebika ndenge salaka mais l'air to eko zonga na nini l'air to eko zonga na ba eko benganga ba ebisinga pena kena yo boso ba bengaki oui na équipe ne bozalaki wana oui na chef d'orchestre ba yar nini vers je crois 8h du matin bah 7h du matin 7h du matin, bon, 7h à 8h du matin pour temps au soit temps au la heure pour et comme il aura la mukile calé quoi donc bah bisinga obike na kokite na bisinga ba Cornelie Malongi mutabenginga OK abisinga yi chef ndeza boye via za suti pour Cornelie ya alandaki kuna nga na tika na ba musicien l'air est au salama ndenge wana nabengi bana mai toke na chambre ya chanteuse na biso Bénédicte na bana mai tout l'air bana mai batalinga nanu kutu na lobi te donc ouais chef loba kaka loba chef s'il te plaît okena biso moi trop donc yo zui nouvelle wana ozaki na chambre ozaki yo moko non toza na restaurant Aujourd'hui appelle wana ba ebiso ke papa wemba aza susute réaction na ozaki au géraki nanu oui oui naza chef à Gérard nanu oui et puis et pour faut tala déjà façon nini batu ba osala ko pesa message ya mbala mo ndenge mona na batu musu et kozala mabe akweye eza problème et sali problème bani donc faut ko kende nango na ndenge moko boye pour nga même ndenge bapesa un message wana na Cornelie yebika ozo ndima meneti ondima te quoi donc ozo linga ezala ndenge wana te po mais amoni ke il faut na yebisa bana mai si l'air to comme na chambre na yebisi bango bon tout le monde est toyaki a mutaza mineur azate biso tout oza ba majeur problème o ekomeli biso na ebozela na bengi wa dire na seda na nzenze paix à son âme seda kufa na ebisi wa dire na seda nga ebisi bango via kufi
mais déjà on va dire na seda donc somme trop leka bato bamoni kaka nani chef loba na yebisi bango papa aza sute mais ezala nakanga nani nasimba nani badanseuse bachanteuse mais bilamba ekata na oto nini donc ezala panique ya mabe nga donc mai miso ekokobima te donc nazala na pasi moko ezala ya danger ezala ya danger donc et puis bon nalinga kobeta lisolo te ezalaka namona yango donc c'est ça quoi. Merci beaucoup, Chief Mbouta Tosha, mon papa, on est au Bengao. Alors, merci aussi, Nabanos, Batal Bisso partout, dans le monde entier. Donc, on a vraiment le solo, où tu as bon la source, vu que Mbouta Tosha, bon chef d'orchestre, il y a viva la musique. Donc, depuis Papa Mba, à Koufa, Tika Bisso, donc Chief Tosha, a continué toujours pour évoluer dans le mouvement, il y a viva la musique. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le loto solo. Tout relater l'histoire parce que l'histoire les gens dit et l'Obama vraiment mingi surtout dans dossier au Italie il micro donc tout a mieux placé pour biso ligne de kaka effectivement pour na micro bino boyoki ndenge nini alobi. Alors merci beaucoup encore à mon vieux balobi papa héros Scotty Ndetani. Alors Mbouta Tosha net le bail que nous avons moroté nous rappelle na Wadir Mfumu donc puis que expliquer déjà programme on peut s'absenter à début on peut s'absenter histoire nini papa atika kibiso. Alors ce qui pèse na maram sur le bas par concernant programme ya mouvement to bi que disque yote ko bima concernant pe ba date na bino place pour répéter car ça va bien pour to côté déjà deuxième partie émission na Wadir Mfumu ouais na lo bana ba fan na biso tout ya viva la musique bafana biso tout ya viva la musique disque na bino eza déjà na marché la voix du maître ba clip déjà eza na YouTube soki obeti kaka la voix du maître mbala moko omona ba clip oyo eza déjà ba clip mosusu ezosalama tokotisango mpe na YouTube donc bosomba botala bocliquer botala les albums sont très bien les albums font dans ba palais des années pour les albums historique album hommage la musique congolaise na salamate pour batu so ba visionnaire patron et orchestre soka kufi batu ba mona kaka orchestre fait kufa donc biso to longoli moi eloko wana la musique congolaise tolingi pena ezalate donc batu bakoma ko comprendre que société visionnaire soka saliango batu pe bakozala nango oyo bakogardango po ezala na ndenge mo ba de génération en génération boyoka album na bino album eza album moko très bien album penza très bien na opesa bambota trop na vient nga ogi banga na opesa mangoko to ya trop na ba fan to ya viva la musique. Viva la musique na bino ezali, viva la musique ne mourra jamais. Soko betika na Fede Tosha Fulakanda ou bien la page nanga Tosha Fulakanda officiel au commis ou bien cliquer kaka ngai en tout cas na romona et puis na répondre et to pesani ba numéro. Donc c'est ça. Merci beaucoup héritier Jamba les grands caméramans qui m'ont défendu à Kérétou donc bandounos va tellement sur le monde entier boyoki mini Mbouta Tosha surtout précisément la famille sur la viva la musique donc le moment est venu ce que ça en plus c'est la venue on a combo à Wadir Mfumu donc salutations spéciales à Babi Patrick Lele donc pays des arts donc Patrick Lele pays des arts donc pendant que nous avons dit que non héritier Jamba illustré moi ba image on a Patrick Lele le temps Wadir Kotaka donc voilà ba image au moment les abons
pour la sérigraphie, pour la donc banderole, on a besoin de banderole, peinture, tout la décoration, vraiment Patrick Dulele Azawana pour la c'est personnel habit pour la adresse à Patrick Dulele donc adresse numéro 5 la commune la Kitambo juste en diagonale na école Alimba. Merci donc héritier Djamatra bon ce qu'on a Wadir Mfumu, Babi Wadir Mfumu. Christian. Bon compliqué hein? Ouais, c'est compliqué toujours. Ah oui. Tout continuer ce qu'on place chief to château tout sur aller alors bi on a qui m'tel bosso no saki liwa papa oui. Toi ma no sai bino Wadir Mfumu. Personnellement yo ça non lé. Bon. N'animé na onté. Nimena onté. Bon, moni sans lui on est à la fond. Christian. Sans lui ça pas si fort que comme on a matoy. Et on va caquer, on va tourner recouer. Chose à y souhaiter tant yoki mbuta biso na seda que ton âme repose en paix seda. Seda patika biso en 2019. OK. Entre 2019 et 2018. À Belaki? Si, à Belaki. Ok. Belaki. Nous avons fait autrement. Donc, c'est ça. Vous voyez, du coup, bon, c'est les gars patient. Pour tous les venir dans la vision belé na papa. Tout le monde a payé ma souillé dans l'anzela. Ah oui. Vraiment, donc, que ton âme repose en paix. Et le 6e année, vous avez ma belle au tiki biso. Biso peut papa continue toujours à boulot là. Pour défendre à cause au ticket sur un podium, au ticket sur un CT. Au ticket sur un podium, donc l'exception qui est tiki bino awa, donc vous allez awa. Donc toujours continuer à travailler quand vous allez. Donc que ton homme repose en paix. Alors on va dire que mon point bateau basolo bakino le lot tombe à papa et ça délaissé peinture on dirait beba, photo on dirait beba, il y a ça besoin nous. Maintenant quand c'est bon pour préparer ni pour na tombe avec beaucoup. Voilà, donc dans mon mission, on a dit que photo bébé, ce qui est ça bien, très bien. Donc mon temps qui n'est pas de kala. OK. Qui n'a kala, moni tout ça va perdre bamboula. Pour ça pena au kamati. Ils ont ouvert bamboula, ils ont sa photo. Si. Hein, ba bon c'est na bango. Voilà, ba bon c'est gango. Bon c'est qui proposition au gouvernement. OK. Avec bon ça là, mausolée. Avec gouvernement. La famille est gouvernement. La famille vit la musique. Le gouvernement a des décisions qui sont ça là, mausolée. Bon, ça là, mausolée, bon. Les autres, c'est le gouvernement, ça là. Et on monite les années. Mais c'est ok, c'est toujours propre. C'est toujours propre. Alors, concernant la parcelle, il y a Papa Mba, dans ma campagne, il y a Tekamaki. Et ça, que non, ma mère Amazon a sombi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comment Molokai, mère Amazon a sombi. Vous pouvez confirmer ce news là? Pour la marambo, il y a ma campagne, on est au gouvernement. Puis il y a quelqu'un qui a la télé. Donc le gouvernement est soumis en haut pour miser, la mausolée. Le gouvernement est le baki. Vraiment, donc dans la minute de résidence, il y a Papa Wemba, et comme il y a beaucoup, il y a gouvernement, y compris le ministère, il y a culture et art. Voilà, donc Molokai est son mami. Mère Amazon est passée sur Molokai. Et ça, le pays est bien pour l'identité et des musiques. Ah oui. Pour ça, nous sommes l'identité. Vraiment, le coup, la mère Amazon a son bien haut, coup de chapeau maman. Bravo. Alors, tu peux t'asseoir sur le bolingo compliqué. Là, ça fait aussi que tu as la carte à 10 ouais, la voix du maître. La voix du maître mène à mois de décembre. Si, si. Évolution, c'est mon nom. Ouais, l'évolution, c'est mon nom. Très bien. Tout va apprécier en haut. Mais ils ont déclaré dans la salle à clip. Ah oui? Ils ont déclaré dans la salle à clip. Ils ont bien, félicitations. Mais tous les années à clip. Vraiment, donc, on a lancé appel à Mamadou Machuda. Mokili ici, et Nimi dans Nzembo. Tout ça, on tout soleil. Donc, on a clippé à clip. Toute la promotion est bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Wadir Mfumu. Donc, tu as vraiment tout sur le lot, spécialement Marambia, beaucoup le papa Mando Bikinzembo déjà Zali. Donc, tout va rouiller quand Zembo, les autres comme déjà, ou soit quelqu'un là-bas, les réseaux sociaux pour retrouver. Mais ça va être papa officiel. Maramna c'est ça wana, ampeza wana, ba koti wana tout la voix du maître. Zui bolingo compliqué, titre Nzembo za bolingo compliqué. Nzela bolingo vraiment compliqué.
malheureux soki ozwi conducteur ya mabe akofetrene yo na mabulu ya basusi akolinga tomona nzela ozomona babiloko ya ndenge wana eza baconseil moko boye oyo mokili faut comprendre ke faut koteya eza nzembo te oyembi kaka nzembo non tokopende na kotelela nanga basi voilà donc eza titre moko ya bien bolingo compliqué bazwa ntango oyokango bakocomprendre ke thème eza bien. Merci beaucoup Wadir Mfumu. Rapidement des alaka ba remerciements et puis on peut se mettre numéro de contact. Vraiment donc on a pesi ba remerciements na ngai mingi pa Mamadou Machuda l'homme bolingo compliqué na pesi mbote fa vie na ngai Dédé Makonda nazomona stage seke 5 fois nationaliste na Francis Martin Kalombo na Canada, Pichubila na Canada, honorable Dédé Kamunga. Donc nazomona na Paris, nazomona venanga René Mouinza Soba de Soba, nazomona venanga Dadi Soso immortel, Cornelie Malongi place aux Ali, nazomona venanga Ementumbu sur les Bouangala, nazomona Susoko Deko Bungwalanga. Place vous allez vraiment merci na ba soutien na bien de vous soutenir biso na Suisse nazomona venanga José Matongé Angèle Diansouka motema ya papa président Santos na Suisse nazomona Sougilin ambassadeur na Suisse Gisha na Suisse Gisha na Suisse place vous allez ve ba mbote ebele Asunta Makaya Gisèle Makaya sans oublier namona Jean-Louis Vangantama Nana Ketchup Bibiche Makope Yebisa Mamadou Machuda Papa Bajimonanga Soki un jour à Koboyanga il faut te le bonne tobote Bango de bénédiction Zambe Jean-Louis Vangantama Bolingo compliqué. Vraiment donc merci Nabino Nyo pour soutenir ngai donc mbote belé na baoyo balingi bolingo la voix du maître vous consommer yango pour l'adresse contacter ngai ezali 00 243 9 92 83 26 36 09 92 83 26 36 voilà vraiment Merci Wadir Mfumu. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc rapidement, je m'en vais à remercier Papa Djerba Manzekou depuis en Suisse. Merci beaucoup à Papa Skill Toko, donc motema ya Mama Annie Toko. Un grand merci à Papa Jokis Kinanga ya Mapoline, donc Mapoline Kinanga moi ça Kitoko moi ça après maman Bobo to maman za motema ya Mbabatu donc motema ya Papa Jokis. Rapidement merci aussi à Ambroisie Muntu ya Marosa Muntu nakati toujours ya Suisse. Et merci beaucoup Balobi na pesi mbote belé na Sané de Djoubek manqué bigwadi Mfumu Bosanyo Sané de Djoubek ba mbote na yo vraiment yango voilà merci et aussi donc Balobi na agence Lema Chilo ya présent Chita agence monsieur Zabongo na Afrique du Sud donc bandeko nyonso boza na besoin ya kosala ba transfert ya mbongo na bino cheli biso mbongo na 12h na 12h30 na 12h32 et commis donc agence monsieur Lubumbashi na Kinshasa ezabongo awa na wenze ya Kalufungula na Uleri donc na Kasavu pesa bongo na Avenue Victoire croisement Éthiopie donc agence ya papa donc président Chita donc sans oublier Abia Jolomani Moussala vraiment Kitoko et pourquoi pas il y a Harry Potter hors tambo international donc merci aussi Kama Trans donc Kama Trans on est à la Djobu balobi bandeko nyonso o vous avez besoin pe ya tinda ba colis na bino donc Kama Trans ezana ya présent Eliane Mukendi donc présent mon opéra zoa bloqué dans na Lushi et na Kinshasa boche blo na no lundi mercredi jeudi donc le boche blo na ndenga Kinshasa ba sera vraiment servi pour clôturer. Merci beaucoup à présent héritier Koi garçon BCBG sans oublier balobi Michael Mingashanga Aigle Mutambongo à son appartement na cité du fleuve le toit bongo na hommage à papa. Merci aussi à ma fille Liam Chris. Quant à moi, je vous dis au revoir.
fumu lengi lengi betu tu yangaleri keriga ko community selamba batuge ni fumu ino keriga ushe papa uki sarisa bana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi ima théâtre mwana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala boyigoyela ungeri kimakanda boyigoyela yafisa lengi lengi ferose yagine ferose makangwe ferose makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingumba we